Merci Kabouyalon puissant, merci Nabala l'Union sociale du Congo, merci Nabino Oyobozo puis sa confiance, merci Nabino Union sur Boza ko s'abonner, vous partager émission pour que ça là toujours mon salaire sensibilisation, élaborer ses enfants, merci Nabino une fois de plus. Et l'autre ça est sur Sengo Kuta Nabino dans l'émission Nabiso, émission Nabino Oyobolingaka to le Belamboka Congo. Ni to le Belamboka Congo makambo ça ya ko le Belamboka Congo mais boyebi plus Nicolas Oyobotoza na kati ya sensibilisation. Nakati ya éveil auto so bengisa ba congolais banso to bima ebele parce que mboka eza kokende mabe mboka eza nakati ya occupation mboka esimbami na maboko ya banguna oyo boy ba se transformer ba rebelle ba se transformer lokola batomboki nakati ya mboka bapaya yango wana bozomona toza ko continuer toujours ko sensibiliser ba congomani mardi oyo boy ya le 9 secrétaire d'état américain akozala awa na mabele ba congolais. Alors, ils ont ça la passe que dans Mboka Lokola Kinshasa, tout ça a plus de 12 millions de Congolais, mais est capable de réussir une mobilisation même il y a 3000 personnes. Mais tandis que tout le monde a commune aux environs de la ville, Barumbu, Lingwala, Mongafula, Kutuza Musika, Ngalie Makitambo, Bajeno baza aux environs de tout ça bango tobima. Parce que le lot est bon de tout ça le ba awaboy. Bajeno a goma bazo kunda bande kuna bango. Oyo babomaki bango epa basoda ya Monusco oyo bibembe na bango batiaki yango libanda ya Masano mais biso na Kinshasa soki tobengisi ba jeune ozomona ba jeune badingi vie ya distraction au moment où bandeko na biso ya est bazobunda mpona mabele ya mboka na biso au moment où na Kasindi lelo oyo bo 2 mois pratiquement mokoka mboka esimbami epa ba rebelle na mboka nini auto tika ko mona ke no mopanzi moko bato bazobunda mopanzo mususu bato bazana ambiance mopanzo mususu bato bazana kati ya distraction et comme ko ça mona passe to lembi ko expliquer bandeko kena Kinshasa ko kuneza ka bino ba prino bandeko misusu na Kinshasa to zaka biso te ba prino mais na problème to zana on a Congo za ke no jeunesse congolaise zana na distraction jeunesse congolaise zana le problème et sur conscience te. Parce que lelo oyo bandeko na biso est bandeko ya Butembo ya Bukavu ya Goma soki lelo babi bon totika ko bunda makamba mabele yango tonti matoko ma esclave ba Rwandais. Vous croyez que vous allez passer pour na bango passion na okoma na tibiso na Kinshasa awa boy. Parce que dans ba Rwandais ba koresi ko zo Goma bazui Équateur bazui Bandundu bazui Kinshasa bazui Congo mobimba alors. À un moment donné moi je pense que makambo oh boy et comme ko lembisa mitema batu mais biso lokola to pona kinzela wana moyen ya kozonga lisusu sima ezalité d'où yango wana to accepter to continuer na likambu o biso to bandaki to mona fruit na yango ndenge kosuka to mona ndenge nini oyo boye biso ba Congolais to zo kanisa pona mboka na biso ekenda liboso yango wana bozo mona toujours tozo bengisa ba jeune kinois tozo bengisa ba jeune congolais tozwa conscience. Tango biso tozo telema pona kobima na liboso ya Monusco. Pourquoi bilenge misusu bozo tikala sima? Lokwa ndenge moko azobenga azosolana nga lelo na kati ya transport. Abinde ko brino na ndaka be mission saka na ba radio na télévision na ndaka yo mais tango bolobaka wana biso lokola ngai ona za taximen. Naza père de 3 enfants. Soki na bimite bana nanga ba kolia te. Donc moyen to ya ko lexata na mukambwana tobi ke to ya ko bima mais na retour to ko zelo ko moko te. Donc moyen o mona donc na salinga pasi ko mona ke no mutu o bazolo baboy. Donc pour na ya zo mona déjà 3 bana na ya boti. Donc azo mona ke no so ke copte aka na kusaba manifestation ako perdre bana ba kukufa nzala yepe moko akozangelo kwa kolia. Bande ko nga ba congolais botala niveau biso ba kinoa to zo réfléchir. Ya mwana ko to ba ke no to ko sala activité samedi lelo. Le quoi les simbité compte tenu que samedi et sa journée moko et la demi journée et puis l'activité c'est la makasité le quoi la paix ont tombé pe malamu que secrétaire d'état américain a joué na Kinshasa mardi yango wana biso to zo bengi s'appelle o bande ko nga ba congolais tobi maebele tobi manano si ma leader politique to ko bango combien de fois ba Rwandais wana bazoya bino bozo kanisa ketango tozo bima kaka pona Monusco tozo épargner ba Rwandais non tozo bima pona Monusco kaka te tozo bima pe pona ba Rwandais pona côté mela ba soda ya état de l'est parce que lelo o bozo ba Monusco akuiko ba bo oui biso tokei mais batu wana ba sesali contour ba yeko bata masima ba soda wana ba Rwandais na ba Kenya ba yeko bata masima na bango bo mona gravité ya problème tozo na ngote pas c'est ça que
Félix Tshisekedi vient de nommer un lieutenant général. Ce qui est un miracle, nini na subasima nini to komona bango wana général Chiyoyo na ba champagne azomela. Mais kuna na est mboke zopela. Tozomona kuna ba India Omaro bandai koloba na ba India Omari na ba général Chiyoyo na bango tu bakoti na ambiance ya Marbella. Yango na bomoni Koffi Olomide ayembi nzembo. Donc a résumé bila ya Tshisekedi na nzembo ayembi. Mbongo ya ekole koko somba baba esombi château na mopono. Na mopona ba mindele kuna en Espagne. Mbongo ya éducation yango wana baké osala ngo vacances basombi ndaku na Paris na Belgique. Donc bila ya Félix eza bila ya bondoki. Koffi Olomide a résumé nzembo bola na nzembo ya Koffi Olomide. Bokoyoka makambo biso tolobaka yango mais yesiko bo etake musicien alakisi botaou mutakala ya régime ya Tshisekedi. O bino bozo tshela mutema. O régime komi nyonso komi ka na réseaux sociaux. Tozo bengisa bandeko to bima to benga batu oyo boye. Bolo bakolo ba musicien basala keloko moko te me Koffi wana ye mizembo na ye. Pona ko lakisa bino ke non Félix c'est un danger pour la mboka. Mbongo ezalaki destiné na gratuité de l'enseignement. Yango wana Koffi Olomide sali ba recherche na ye amoni mbongo wana basomi yango na ndako na Espagne. Est-ce que Koffi azolo baka makambo ngasa na Koffi? Jamais Kabund tango azolo ba makambo oyo boye. Est-ce que biso na jamais Kabund? Lelo oyo boye bomoni. Kombo ya mutu wango lisusu nani Raphaël Liulu. Cadre ya FCC ya Kabila. Akebi si Franck Diongo na batoto bakendaki na bloc patriotique. Na ba Jean-Marc Kabund. Alobi bo keba na bino bato bokomi si Joseph Kabila kola soulier na bino. Posali moi point de presse obima notre eko sa bloc patriotique poto kende okuta na Kabila tandis que Kabila wana bino bo finga kiye tala ndenge ba kongomani o mamosi alobaka tu perds pas ta propre volonté tala ndenge bo komisi Kabila lokola un chef coutumier ba congolais soki likambo ezali il faut bokende ko recourir na ye siko batu wana ya Kabila baboyi na mutu na bango bibo kokende ko consulter te ezala Franck Diongo ezala Kabila ezala soki nani batu nyonso bazaki na kati ya bloc patriotique. Peuple congolais pas bon na dimension quand les politiciens congolais so za pona ba terrain na bango ba bengisaka biso Bruno bokende bobima bo mobiliser pona nini mais quand il s'agit pona ko mobiliser to bengana Félix Tshisekedi to bengana nani oyo ba soda ya MONUSCO to bengana ba Rwanda ba soda ya État de l'Est mutu na mutu avanda azotala azozimele aozela bakanga Bruno po ba memanga na kalfungola ba betanga na la kuna na nisika masuba po bango ba continuer kosala fête na bango nde bazo sepera yango na mbozo mona biso tozo bima bitumba oyo boy na kombo ya mboka. C'est inacceptable tant tozo mona batu ba komi kosala messe na kati ba résidence ba parti politique oyo boye ba yemba sala yango selon état ya mboka na biso za état laïque ba sala yango espace moko populaire ki ba tout mais komi ba récupération politique pona ba mort le 2 août. Ba génocide sema na Rwanda teka génocide nae lelo oyo bakoma kozela ngombongo bakoma kofuta gouvernement rwandais mais oyo biso komi ba récupérer yango komi likambo politique ya ba leader politique bokomi kosangana suite est-ce que problème ezalaki na bitumba ya biso to bandaki koloba pour que to libérer mboka oyo boy Congo ezalaki poto banda kosala ba messe na kati ya ba résidence ba parti politique na biso botala lelo oyo boy trahison soki na lobby ote Bruno ozolo ba boye pona nini tozolo ba poto tozomona mabe Félix azotambusa mboka na lolenge moko ya na ebiter bona kopesa yango te Koffi Olomide lobi yango régime ya ba détourner régime ya ba miyebi ba sombi ba mapangu ba bosani le peuple d'abord le peuple comme aux oubliettes lelo oyo boye mama wana oya ba ma batu baliki mulopwe bazale lo wapi taona banda ko ebisa bandeko wana oba misusu wana ba oseana banani wana misusu bandeko totika ko bunda bitumba oyo bona kombo ya batu oyo ba ko trahi biso un jour to bunda bitumba na kombo ya république parce que soki to bunda bitumba na kombo ya république mvuluzi ya ko batela biso papa Simon Kimbangu ko batela biso Lumumba Okito banani oyo ba kufa pona mboka okoko ba kozala na biso epi ba ko accompagner biso lelo oyo bo mama ya batu mama osea mama na kozala ba agene mama union salité akozala ba akokene ba 75 ans. Mais lelo oyo boye mama wana ba lever ndenge ba lever leki mulopwe batu nyonso bakangi minoko
Mama wana ya mukolo. Na suka komona na mama wana mukona kendaka na parlement debout ya Pascal na quartier 3. Sa femme maintenant 3 mois passés je crois. Na âge ya mama wana bozo a lever mama wana po bosa la nini. Mama ya batu mukolo aza ko exprimer kaka pasi na ye aboti bana ba se retrouver na société te. Bozo kanga mama wana ta mama sa union salité mama Marie azolo ba makambu wana. Eza parce que eza pasi. Tu ko bino ba leader ba parti politique mama na bana ko bima. Liki molopwe ye wana lelo na prison tozo kende ba inane yango tozo kende depuis bana ko ba makambu liki molopwe. Bandoko bakanga bango 10 personnes wana lelo o baza na prison makala na solaki kutu na ba famille ya bandeko wana ba yebisinga ke ba chef na bango parti politique bakena otiki ya bonta biloko oli ate tano lo ba makambo zo sala pasi yango bozo mona ke ngai Bruno nazaka na lo bakango plusieurs fois. La paix doit quitter nos esprits. On doit cesser à devenir les esclaves des leaders politiques. Oh boy, baso me mamboka na tourbillon, au lieu bater mi sa peuple, bango ba komi kota ba intérêt ba avantage politique na bango. Maman ya batu na âge 75 ans. Bon a lever maman na ba policier kagoulé. Lik mulopo ko kutu. Asala soki 7 mois na prison ya année. Bolandela kaete alors bokulandela maman wana. Na bino ba oseya oyo boy. Tant na zo benga bino ke no boya to sangisa force. Bozo lingate donc eko sape un jour e ko komela ngai eko komela yo eko sape ba ko bossa na bino yango ba mwana biso siko ba Bruno take passage na ba conseil bande ko bazo pesa biso ba mama aussi ya Bruno tala mboka bundela mboka ko bundela ba leader ba koma ba leader politique parce que bitumba biso tozo bunda ngo tozo bunda nanu na kombo ya drapeau ya RDC et non na kombo ya individu oyo boye akoki ko trahi biso lelo akoki ko baluka lobi akoki ko sangana kabila akoki na kosama kamuna na bazara surubewa voiler loko biso zo telemena yango wana ba politicien congolais baza ba caméléon to lo ba lisusu ni ba biloko ya boye pona mana ko bisa même ba junior na ba RV ke bino so bozo continuer na lire o ba bana ko kanga bino moko soki bo changer façon na bino so bitumba te olie bo bunda pona Congo parce que lelo biso tozo bunda bozo mona BRV na quartier 3 na ba junior na ba océan na ba ndeko misusu ba trésor lola ba kangi bango ke ba bimate poto ke na koteleme na Monisco mais lelo oyo boye bokomi bo libérer maman Marie bo libérer maman union salité tokotala ndenge maman union salité ba kozala libérer olie to bunda pona Congo vous continuez toujours ya kopesa confiance pas ya ba leader politique. C'est ça notre trahison. Et ça peut quelque part, biso ba jeune, biso ba congomani, toza complice. Toza comme ça ba leader on a mis tout makasi. Parce que ne ba kangi le maman ya batu oyo boy. Et parce que zonge pa ya maman wana na famille ya mwana na e. Tangu mukomo to yakana pa ya maman aussi ah bon maman moko atindira ka ilamba na mambongo pa so maman savant. Maman ya batu non na ba mauvaise condition. Azo bikana pasi mwana na e ya liboso wana teka makala. Boko usuko kanga mama na place bomemie toyebite régime ya Tshisekedi régime ya lolenge nini ba leader oh boy mama ya batu bosa effort bobinisa mama ya batu na kati ya maboko ya banguna wana so ba ko violer même mama na ndenge nazomona ba police wana ya Félix batu na aner makambo ba ko sala mama na nazo imaginer siko na place ya mama wana mama union salité chaque jour na tongo ye wana zala kaso yemba azo kumisa bino ba jeune congolais ba jeune Kinshasa soki to changer komona makambo te Etienne Tshisekedi azalaka populaire awa na Kinshasa ba jeune ba bundela Etienne Tshisekedi lelo o baza mi telengano ba o se retrouver te o le biso total mais Bruno pourquoi azo insister toujours que non to bundela mboka o le to bundela ba kombo ya bato koto wana bolingi te yango na bengisi ba autorité nous allons faire tout bandeko to kota bisika o to yuko kota pour que to mama ya union salité bien kazana kati ya parti politique mais mama ya batu toza besoin de libération ya mama ya batu na age wana mama wana boko kangwa lever était mama on ezaka kaka azo exprimer kaka pasi na mauvaise gestion na moyibe bozo yiba yango mama na zo lo babilo balo banae. Nous voulons la libération ya mama Marie, nous voulons la libération communauté internationale botala ndenge nini mboke so kene mabe. Si on avait des leaders, kaka ne boyokaki ke ba lever maman Marie, lelo na Kinshasa bana changu, bino bato bozala na boyembaka, tambola nini boye, eyinda, ebeba tobo mana, lelo na changu lingaki ebeba kufa. Monte lingaki pe na boulevard.
Mais le quoi boza prise en otage, bon c'est là-bas pesa bino mot d'ordre pour bosala ndenge bosala il faut boza mot d'ordre pour bo manifester kana bino il faut pas pesa bino ka mot d'ordre. Tout le monde même Jimmy qui tenge o PPRD bien que na soutenir bango te bato na baza bandoki. Mais ba jeune na PPRD ba ke tina bureau ya ANR ba bi na ANR ba filmaka te mais pour ba la solidarité na ndeko na bango ba kenda tina bureau ya ANR ba kota ba sala syndrome bien que Jimmy wana bimite mais ba talisi que non ils sont unis et puis ba ça na dimension ya se protéger entre bango na benga bandeko awa bonaye tant tozaki nanu ensemble na kati ya la muka mais tozapeka na muka bien que la muka ngo bon je sais pas encore la suite là ndenge zali na bengi ngabino bandeko ya résistance bandeko ya sidena bandeko ya nouvelle là boya Luc Mulopwe abana ko bunda bitumba obwe na kombo ya ba leader na biso to kende plus de 500 ba jeune to kende na ANR so ba oboma biso monde atie mona boyebi ba réponse ba pesa ngai na ya ko ebisa maman aussi na zaka dessus Luc Mulopwe yo wana na prison azo souffrir ba jeune ba banda ko sanga na passe na quartier 3 10 ba jeune wana bo ba koma ko luka même état morceau à lip. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que la paralyser, qui sont paralysés en haut. Pas de circulation, ce qui est circulation et Koukatana. Ote, Bruno, voilà, tous les là, tous les ordres, et pas après d'aller des jeunes Nabiso, tous les ordres. Bon, c'est la ordre. Baba naka kodo da bino muka do na souhaiter ma bena minote bena zolo ba na zo mona déjà parce que esprit eza muke soto bundaki pona Congo bundaki bo mona ke mama Marie ba ngi ba lever ete soto bundaki pona Congo Liki Mulopwe ba ngi ba lever ete soto bundaki pona Congo ndeko nanga mosusu wana ba bomba batike na choc te ngi batika lelo obwe na mabende na makolo soto bundaki pona Congo tongaki to mona bandeko ya Ituri par-ci par-là parce que lelo oyo bonde na lwaka ngo les leaders congolais ba lingi balata bilamba ya pembe ba organiser ba messe mais ba okanga ba militaire ba soda na bino obwe ba so bunda na kati ya terrain. Nous on toko ça détester ba tuebele ba ko yina ngai pona obunda bitumba pona Congo et puis pona lobaka na za franc parler na ngai place na moni mabeza mabe maman Marie il faut bosser quelque chose ce qui bosser le côté ti lundi à ce moment là bo mona modo donga na opesa ngo c'est na bata obo tonga to ba force ba leader la muka bakangi combattant na bino bo tozela vous attendez qui le lo oeboé batobé ba opesa nga raison mais vous a trop tard et puis de dépôt ba mona dimension ndenge Félix azo me mamboka na début awa boye ngai na lobango awa ba sola Rwanda ba koti na ba sola Uganda ba koti avant Félix akene na Ruchuru na makambo état de siège na oeboé ya lokuta na lobi ba sola ya Rwanda ba koti ba envahir biso Patrick Muya ya lekimbangu na chaîne na bangwana obi misaka loso kono bo fo bondi melangai ba soda rwandais ba koti na mboka te voler za lokuta ba politicien ba zoluka ba récupérer makamwana e koma ya bango oh ngalobi me kulutu Patrick Muya oza jeune ba soda rwandais to so na bandi ba soda rwandais ba koti pona makambo occupation par rapport état de siège lelo oyo boye tozo mona Nations Unies et otu koloba makambo ngalobaka yango ça fait maintenant quelques mois passés. Bah ça libre expert na expertise na bango ba découvrir que non certainement M23 les a soutenir ba Rwandais et puis présence ba militaire rwandais ali déjà na ba Congo na Équateur nani na lobaka ngo que non Paul Kagame déjà a sali déjà plan na ye tokola mukalobi muko mosubo poapi tindika chaka le boye est tout ya komi président na Congo parce que na lobango na Centrafrique ba Rwandais baza kuna belé parce que président na bala rwandaise soki boza na tembe bino ba set Thomas pour bon dima bon mona boka no vérifier donc déjà mo panza Équateur Paul Kagame a contrôlé déjà RDC bon moni awa na Congo Brazzaville a sombi be spectacle ba mabele o ba sali coopération ina sasu donc na ba Congo na parlons pas bolingi na éviter bolingi pour bon dima ndenge ni ki ba Rwanda déjà baza a possession bazo zelaka modor de so ba leader na bango kuna ba pesi bango ba récupérer mboka et puis to comme esclave soki to sala attention te to benga chilombo eloko ba leader ba ina ba sala ngwa moni o mwana mobali oyo boye musane ka kofinga ka muzito ke muzito zadio
Nico Maengele Mozito est-ce bino vraiment beaucoup changer ta politique vraiment tant biso tozo bima na ba bino ozaka Mozito sadio ekendaka na butu ekozombo Mozito aza na poto biso siko totika na mboka pourquoi toko sanga tête tozo ba jeune vous croyez que kolobaka na kombo au soutenir Fayulu vous avez dit que non Fayulu faut même batu na révolution Fayulu ti lola mi batu na révolution te pourquoi zote mina te oba soke Fayulu la sala ngote o ki ma Fayulu. Donc, nous avons fait un monsieur qui a respecté Fayulu. Lobby peut me reconnaître Fayulu. Au final, nous avons fait un prix d'affraction. Au moment où tu as Bruno, Basoda Rwandais va confirmer les États-Unis que l'expertise Babylon, Rwandais va qu'est-ce que nous devons faire? Surtout ça qui n'a pas de sérieux. Patrick Mouya a démissionné même. Pour nous faire ça. Les gens oh boy, bozo na ba discours na ba komi ko baluka. Oh non, voilà nous confirmons qu'on sort. Et puis surtout ça qui n'a pas de responsable sérieux. Le quoi est le moza mona musala ba Rwandais. Ambassadeur rwandais ba bengana déjà parce que nous c'est mon ani na miso monde que non ce soit ba Rwandais ba na sol congolais. Mais en complicité na ba autorité na biso ambassadeur rwandais azo sa musani bonnement calmement na hôtel du fleuve biska ça a logé. Bon, je ne suis pas là pour ça la politique na combat batu. Moi je combats les bons combats dans le Congo. So bon moi n'attends un combat batu na pour ça mais fait na exemple typique pour comprendre. Je n'ai aucun problème na batu na. Moi ma lutte c'est le Congo. Je vois d'abord le Congo. Ceux qui sont responsables du fait que ba expert wana ba lobby ambassadeur rwandais akende Patrick Mouya a débarqué dans katia ya ministère wana pour na kokosa. Mais nous avons un pays où les gens ne veulent pas la vérité. Ndé cardinal Malou la loba vaut mieux de se crucifier que de crucifier la vérité. Bon, il n'a pas la vérité. Bon, bobo mangai, mais vérité ngana boma yangote. Bande konanga ya diaspora, bande konanga ya Kinshasa, bana Barumbu, bana Maluku, bana Selemba, bana Funa, bana Mungalima, bana Matadi Kibala. Gombe zaka kawana pembe na biso wana botobi maebele. Na lembi déjà koloba ko sensibiliser ko tenga bande ko soutenir biso ba mangala misu tozo zango tali vraiment bobi laissez tomber tout tikali betike ba leader politique ba opesa te ko no bobima ata ba boko bimisa bilonge Bruno na ba salu mumba na ba fondation aussi du Congo na ba bino bobima bozo nini o pa bosa sensibilisation ata soto bimi vraiment ta 1000 mais soto za ne loko oliate tu résister peut-être pas si nangeza ngwana merci na ba onyoso bozo sala ke ba résister bazanga mwa maite bazanga mwa transport ata $5 na bino bozo tina pona bitumba Congo Nzambe apambola bino mais Congo to libérer ngona losambo te bande ko nyoso bozo benga biso bozo promettre que to tina $5 mwa 10,000 po boso mai mardi biska bo kene ko talisa la monde te Nzambe apambola bino parce que au bozo sala bozo ngona pona Bruno te bozo ngona pona Congo na bengisi bino ba militaire nouvelle la bino ba militaire décidé bino bato boyembela ka Fayulu na ba Mozito na bato wana to ba bembe koso mama Marie bakangie na lingi na mona force na bino si réellement ba leader na bino wana baza populaire mais to mona pesi ko que non mama wana za na 75 ba bimisa na bisika passa dali parce que nazo mona ba ko sala mama na mabe na kati ya prison. Soki bosali yango te zaka na bilobalo bande na mona ka berve wana na quartier 3 na ba no misusu wana so ba meli ba makaya na bango ba obeta ba tu na quartier 3 because a complicité. Vous croyez que non défendre les pays na ba réseaux sociaux? Défendre les pays, il faut na ba action. To bana mona on a IDPS. Ba ina ba pine kuru ba tumbi na boulevard. Pas question so mutu na biso abimite. C'est comme ça. Les royaumes déjà partis au violent. Mais bino eko inda ndeko kabuya zwanga bamona ngai na filmer ngai toko bomana toko sala boye soki pouvoir na biso toko sala boye ba bande de paresseux de traîtres bande ko ba congolais mama Marie bakangi so bo moi na olo babo parce que na otala mama wana na koma tina ndako ya mama na condition mama na zo vivre maintenant ko ka ba lever mama wana. Et puis au moins là si ma maman wana ba au comme ça enlèvement ma Marie au comme commerce pour na bango. Bon continuer ko zoba ba tuka ne bozo continuer ko zoba ba on. Ma Marie tous en a besoin na e. Et comme matin non ma Marie ba kangi a commis commerce na bino.
Lundi, nous allons mener des démarches. Plus vite que possible. Il faut marier à Bim. Et puis tout à l'heure, nous leader politique, son maman a libéré. Parce que Bamulo, n'a mis sous belé bazan ma prison makala. Babosa na bango dans les soubiettes. Pour banako bunda, bitu malako mo ambokate, pour banako komisa ba kombo ya ba leader politique. Tout au la mardi, à 9h dans la gare centrale. Plus 243 81 73 11 702. Plus 243 81 73 11 702. Je crois que les lobbies na okoma na famille à ma mari pour na so ba élément nyonso ba preuve comme ça to osonga a bobe mwana na ye soki maman aussi a oyamba ye ou soki a permettre que les capons na ko expliquer makambo ekomeli ma mari mais néanmoins boye ba que maman nyonso alité ba lever ti siko bo aucune déclaration ba déclaration mo ka ba réseaux sociaux que ba tia vitesse si bo mafuta ataba to bengisa bango to kana na monisco na soki na nga lelo awa to okuta na mardi bana nyonso a changu bana nyonso ya barumbu lingwala bino bosa pembeni ya ba institution wana centre ville to bimika kana to kuta na gare centrale biso to za musika to za na ba transport ko no to louer bis au préparer ka 4000 francs no transport 2000 francs à transport aller retour na moi bidon no ya ma ya 500 francs le reste nzambe moko ya binengeni na ko accompagner biso lelo na suki awa boy nena bisa on toujours la peur doit quitter nos esprits entre la patrie ou la mort nous allons vaincre Matondo Ingeta.